Moto a confirmer annulation ya hippodrome. Pongana tika agitation, pongana tika kolobela hippodrome, pona tika mobilisation, et ça Koffi Olomide. On l'aime comme ça, wesh. Au monde que Mosuki, est-ce que bino boko sa la guerre na bana ba wesh? Ta bozo loba au monde que Mosuki bino boko sa la guerre na bana ba wesh, bozo sala déjà. Voilà que ça nous direction ya Didiston. N'est-ce qu'on a dans la direction ya Didiston? Parce que makambo a laissé les cas. D'abord, avant concert ils allaient annoncer. Yemoko Koffi Olomide alobaki a kobeta na hippodrome. Mutu moko te na internet andima. Bino tout boloba eza lokuta. Bino tout boloba eza aventure. Bino tout boloba Koffi asa aventure. Concert na un mois. Mundele déjà kaka jour billetterie, ceux qui billetterie sont été fungwamaka. Akobanda kota la sondage a été qu'il y a babillé. Kaka le même jour ba fungolaka abandota la sondage. Et fungwamaka le noté. Et fungwamaka le noté. Ba mama na ba papa na bana ba famille ba somba ki ba billet mondati. Boza ceux que Koffi Olomide a coquille ça qui a 10 000 personnes dans son billet. Ça je vous dis la vérité, tout mon côté, Koffi Olomide a coquille la légende pour aujourd'hui, a coquille la légende pour demain. En tout cas, pas de concurrence, pas de débat, pas des histoires. Concert annulé. De la même manière, il était venu nous annoncer que le 19 juillet 2025, concert Mokoko Salima, dans l'hippodrome de Vincennes de Paris. C'est de la même manière. Avant Nanatika Combo, ils allaient changer place, ils allaient changer manager, ils allaient changer. Peu importe. Najika jamais na kofandaka awa. Na fungola munoko na ngana loba na yo yozo sepila. Bien à répondre na téléphone o yoza na mo besoin yoka. Jamais na osala. Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, j'espère bien que vous allez bien. Bon week-end à vous tous. En tout cas, je crois que tout ça, moi, mes collègues, tout ça, solo na te bandeko. On est ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. La joie continue d'avancer toujours. Le sac au pembote n'a pas fait mon pas au mokozi. Le but tolinga ke kabongo. On a insisté. Ah oui, hein? Tolinga ke kabongo, tolinga ka eka kabongo. To sepelakane ka bongo donc quand nenga zalaka wana kana bakombo bopesaka ye biso to sepelakana naye. Alors lo sako na bafani ya mama si la reine mère mama ya bane belé mama motema boboto mama mosangisi lo sako na yo lo sako na bafani ya Ferego la Jésus de Niance babondisa mais balonga na bango te quoi. Merci beaucoup lo sako na bafani ya Fabrigaz na pesa kande bafani parce que ma fan ne va pas la qui est musicien bazala voilà le sac on a fan ya Tigre Monodor enfant béni de la RDC future génération et ozela kabato ba ko remplacer ba Koffi Olomide quoi na nenga mabeki. Alors le sako na batu nyoso basala ramindule ya bien sans haine non regretter mon parce que na mon côté wata akoti moi haine ezaki tomoti mindule fait qu'il est bien na pesi ba fani ya wata lo sako na bango ba fani ya ba musicien nyoso basala lolendo ya mindule ya mboka na biso to pesi bino ba ingeta na bino to pesi bino ba lo sako na bino toujours en mode naturel olinyo comme naturel le kola tata chikite ndenga zalaka azara 1000 couleurs te bienvenue chez Ede Beauté numéro na biso ba ko tiango wana en tout cas okozwa yango benga biso na lumbangu okoko ya Ede Beauté clinique de réparation contre hydroquinone wana ba tampo wana banduta wana makwanza wana ba problème ebele ya loposo ya ko hésiter te ko benga biso
bakomelinga balobi Jika tika agitation concert eza annulé. Jika tika lokuta Kofi aza aventurier. Toyebaki ke concert à hippodrome ekobetama te parce que eza zamba. Jika tika lokuta Kofi ateki billet. Nalobi 3 biloko qu'on a réservé mosusu. Jika tika agitation concert eza annulé. Jika tika lokuta alingaka kende kobeta na zamba. Jika tika lokuta ateki ba billet te. Nakobanda na jika tika agitation ne place nga na zobanda. Jika tika agitation concert eza annulé. Omoni ke bosuki. Est-ce que bino bokosa la guerre na bana ba wesh? Omoni ke bosuki. Est-ce que bino bokosa la guerre na bana ba wesh? Ta bozoloba omoni ke bosuki bino bokosa la guerre na bana ba wesh, bozo sala déjà. Bola kisa biso direction ya Didiston. Ngasko na okende na direction ya Didiston te. Parce que makambo akalese les cas. D'abord, avant concert ezala annoncé. Yemoko ko folo mida lo baki akobeta na hippodrome. Mutu moko te na internet andima. Bino tu boloba eza lokuta. Bino tu boloba eza aventure. Bino tu boloba Kofi asa aventurier. N'est-ce pas? Toyeko koma mopa waleke pasango a confirmé date a pesina esika concert ekobetama jusqu'à là kobanda koloba kaka concert ekozala te. Eza na bato babandaki kokende kosala ba vidéo liboso ya hippodrome. Kokende kotuna ko interroger est-ce que place o babetaka ba concert. Toana ba image wana. Est-ce que place o bato babetaka ba concert? Est-ce que place o bato bakobeta ba concert? Donc na mingi tu on pe bato ba s'intéresser ki na eloko wana bazala ki pe na ba date na bango ba chaki. Mais ba date na bango intéressa ki bango te. O intéressa ki bango makasi ezala ki ke Kofi acha date. Est-ce que ça y a solo ndeka pesi kombo ya hippodrome? Or que hippodrome ezala déjà existera déjà ezala terrain ya sport ya ba chevaux. Ezala déjà ezala terrain oyo bato ba betaka ba cheval. Ça c'est un. Dédé concert ya Kofi Olomide ezala annulé. Ezala annulé te. Yo mutolinga Kofi Olomide te esalo passe ndeni. Il faut ça la passe na ba fan oyo ya Kofi Olomide. Il faut ça la passe na ba papa na ba maman ou ba somba ki ba billet. Imaginez France États-Unis combien de heures. France je ne sais pas Angleterre combien de heures. France je ne sais pas Espagne combien de heures. Batu ba sombi mokili mobimba ba billet. Bangonde oh ya bosomba ba billet batu wana pe ba sombi na ba billet ya avion ba réserver pe pour na date wana. Pourtant okoma na ba date wana ba rater volté ba ya ko assister na concert. 3 moto annonça hippodrome ezala Kofi Olomide. Moto ako confirmer annulation ya concert eza Kofi Olomide. Toi na débat na mutu te, toi na concurrence na mutu te, to samba na mutu te na bandeli. Moto annonça hippodrome ya Kofi Olomide. Moto ako confirmer annulation ya hippodrome. Pongana tika agitation, pongana tika kolobele hippodrome, pona tika mobilisation eza Kofi Olomide. On l'aime comme ça. Wesh. Réponse à mon soumis. Toké deuxième question. Jika tika lokuta. Kofi alingaka beta concert wana te parce que place wana eza zamba.
Hippodrome de Vincennes de Paris eza zamba selon yo. Mais ezalaka zamba te mpona Michael Jackson. Ezalaka zamba te mpona Johnny Wertel. Non, ezalaka zamba te. Ba grand légende ya monde musical ba beta place wana ezalaka zamba te. Et combo ya hippodrome de Vincennes et bandi kana Koffi Olomide et bandi na ba légende génération en génération moto kolekaka bango bazati nde ba betaka na place wana et puis tango ba betaka peka na ba air wana Koffi Achaka sko bato batonda place wana bayaka ndenge nini place eza zamba c'est que ezala zamba te. Tara Michael Jackson a couffé en 2000, je crois 2013 ou bien 2012. 2009. A couffé sur la 55 ans d'âge. Beta Siko 2009, 2025. Na minute tu as combien d'âge? Légende planétaire, le roi Michael Jackson a bêta na hippodrome. Cela veut dire que avant que tu Koffi a rêvé pour bêta place wana, il y a ba légende ya yekoleka ye ba bêta déjà. Donc son na mutu na yo tonda na haine, mutu na yo tonda na mutema mabe, mutu na yo tonda na fanatisme ya sorcellerie, mutu na yo tonda na haine gratuite parce que nga nazala peut-être na yebi ke musicien wana nga vraiment na tchaka yekate. Mais ha mungu na nga te wesh. Lobi na boza peut-être l'aéroport boye na za bloqué, musicien wana zoya. Akoloba me bokangeli po na bo libérer. On ne sait jamais qui est qui dans la vie. Mais bino bokomisa Koffi Olomide ennemi na bino et puis bolinga ka Koffi Olomide akufa. Po bino bosalini, bodonwa. Cela veut dire que kende kokomana ba site yu ono ba Michael Jackson ba sombaka ba billet ya hippodrome de Vincennes yebisa bango ke pourquoi bondimaka ba mindele ya monde entier ba noir ya monde entier ba ya ko beta place parce que muto bandi hippodrome eza Koffi Olomide te pona koloba ke to yebaki parce que za zamba tika lokuta d'abord monde à lokuta eza monde na qualité na olobaka ka vérité rien que la vérité et ça lui au passé dégage. Réponse à monsieur, on avance. Jikatika lokuta babiye et kamite. Yango wana ba producteur ba monike moyen ezate ba kosa la perte ba zongi seliye mbongo. Tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Je m'excuse ezakater menanga na lobango mingi. Na ko efasaka ya ngote pona bato balingi ko comprendre ti pona bato selon bango ba kwaka ke bana monde ya musique ba yebe belé mais soto koti na musindo ba yebe loko te ou bien za haine na bango nde apeshaka bango ba yebe loko te ou bien za motema mabe na bango nde apeshaka bango ke ba sala penza ke neti ba yebe loko te parce que nga na comprendre ke no ya motema mabe na bango nde sala en sorte que ba yeba ke no ba yebe loko te. Concert na un mois. Mondele déjà kaka jour billetterie ceux qui billetterie sont été fungwamaka akobanda kotala sondage a été qu'il y a babillé kaka le même jour bafungolaka abandota la sondage et fungwamaka lelo te. Et fumama noté. Ba maman na ba papa na bana ba famille yo ba somba ki ba billet mondati. Boza ceux que Koffi Olomide a coquille ça qui a 10 000 personnes ba sombi billet. Ata espace à 100 000 personnes. Bah, il y a dit que oui, hippodrome, les espaces à 100 000 personnes. Mais il y a que les photos ne sont qu'à 100 000 personnes. Personne de nombre. Mais place où on a, et qu'on compte 100 000 personnes. Ceux qui déjà t'ont commis à 10 000, t'ont commis à 15 000. Faire un go là où tu peux bêta, il y a 15 000 personnes. Donc, on dit ça, on a des
bon on y plaise avec na salwana yo mekaka kocha bombe na salwana oyoka annonce ya matanga na mokili mobimba na chaque famille na Congo awa olinga ko yoka bato bazolela na chaque famille na Afrique na poto olinga yoka bato bazolela boza sur depuis ko fait le mida annonçaki ke afungoli azoteka ba billet na ye ata billet moko etekami te ko fait le mida komi ata na 10 000 billet te akomi ata na 20 000 billet te o mundela koloba ke oteki te tozongiseli. Moi, je vous comprends. Hein. Moi, je vous comprends. C'est votre haine qui vous empêche à bien comprendre. Moi, je vous comprends. C'est votre haine. La famille. Ce n'est pas bien ce qu'on est en train de faire. Et ça, la bino batu bobomba naka. Et ça, la biso batu tomona naka. Bato mingi ba finga biso na ba commentaire. Et ça, bato ba yebi biso. Ce n'est pas bien la famille. Moutou yebi yete, bandeko. Moutou yebi yete. Comment c'est fait qui okobanda kofinga ye oyebi mutute okobanda kofinga ndenge nini ebanga ndeni nofinga moto oyebi ye te ebanga na ndenge nini moto oyo oyebi te bandeko tomipose na ba question ebele la question de savoir na yebi yo te bandeko nakoki koencadre yo nakoki kozongisa na nzela nakoki kopesa yo conseil mais la famille ezopesa na autorisation na finga yo te quand même eloko yango bosalaka esenga bino nini esala bino nini boyoka ngo ndenge nini boyoka ngo ndenge na pose bino question boyoka ngo ndenge nini c'est simple comme de le boire. C'est simple comme de l'eau à boire la famille. Boyoka kango ndenge nini ngana poser la question ebele la famille. Parce que en réalité un homme aux dégager envers Koffi Olomide c'est une autre chose. Tolinga ye kabongo. Tozala ne kabongo. Tozala ne kabongo. Timukolo parce que toyeba raté na mokili. Nana okini nana otikala. Biso tout tozala pa. Voilà. Je crois qu'elle a conjugué phrase wana bien. Balakisi ke bana ba wesh basakana na bango te. Koffi Olomide za génération ya bana ba wesh te. Soki za mwana wesh moko aza wafungula makutu na yo yokanga. Koffi a génération ya ba wesh te. Omoni ba papa ya ba wesh. Omoni ba koko ya ba wesh nde ba fani ya Koffi. Na bandeli. Ba papa ya ba wesh wana. Na ba koko na bango nde ba fan ya Koffi. Bato ba bimisaka mbongo bapesi ba weshi wana ki esomba biye zala fan ya mutu kingani nde ba bazala ba fan ya Koffi Olomide. Bazala ba fan ya Koffi Olomide. Bakota na poto peut-être na nzela Koffi Olomide. Lelo so ba na poto soki yo botami na poto za wesh yeba kiza grâce à Koffi Olomide parce qu'à l'époque à côté ça papa na poto. À l'époque à côté ça maman na poto. Biso tout oyebi papa wemba na Koffi Olomide na Kinkester Emeneya basala musala o babengi musala pour okota bato na poto biso tout oyebi to bato belé ata lelo balinga profiter bon devoir rien de respect parce que son militaire na mieux oza na poto yeba que non na égal Koffi Olomide na égal Koffi Olomide alors so moi na wesh ali Koffi Olomide je suis désolé mais moi tu as mon mitu na bino za bana nyonso ba wesh te. Et puis Koffi Olomide jamais zanga kobeta concert parce que moi na wesh momo moye azafani ya moi na Koffi Olomide alobia kosomba biete. Est-ce que nous est normal? Est-ce que nous est normal? Est-ce que tu as raisonné bien? Est-ce que tu as pensé bien? Est-ce que tu as bien? Parce que nous on a dit tu as bien que nous on a dit tu as bien. Est-ce que c'est le quoi qui est bien? Et ça on m'a parlé de mon bagage agitation. Na histoire à musique nako répétaka nako bandelaka nako zongelaka muto akolekaka Koffi Olomide azati na bandela na histoire à musique kobanda na ba légende na biso bakoko ya bakoko na biso bayebaka ke seleli kosimba lindanda
kobeta mundule na pesi bango balosako mabele bakoko na biso ezala pepele epai na bango pe milimu na bango epema na Kenya bango te babandisaki makambo ya mindule na mboka na biso bipai bazali na pesi bango balosako na pesi bango ba merci mais nalingi na rappeler bino nalingi na loba na bino boye kobanda na bakoko na biso wana tina ndenge biso tokokoma mutu moko te na se ya boye akolekaka kofilme créer monde na yo créer makambo na yo créer biloko na yo metia na mutu na yo ke mutu moko te akotikala jamais koleka kofilme. Ça c'est la pire vérité. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Ça je vous dis la pire vérité. Mutu moko te, mutu moko te, mutu moko te. Kofilme akotika la légende pour aujourd'hui, akotika la légende pour demain. En tout cas, pas de concurrence, pas de débat, pas des histoires. Concert annulé. De la même manière, il était venu nous annoncer que le 19 juillet 2025, concert Mokoko Salima, dans l'hippodrome de Vincennes de Paris. C'est de la même manière. Avant Nanatika Combo, ils allaient changer place, ils allaient changer manager, ils allaient changer, peu importe. Najika jamais na kofanda ka awa. Na fungola munoko na ngana loba na yo yozo sebila. Bien à répondre na téléphone o yoza na mo bezo yoka. Jamais na osala mo. Okolela ti okolimba. Jamais je le ferai. Yemoko akofanda akoannoncer ki ba fane nanga na hippodrome tozali sauter soit année prochaine ba fane nanga na hippodrome tozate toza place boy. Je crois que je suis clair. Je vous aime et je vous adore. Alors si Didi Stone a quelque chose à voir avec le concert ya papa Nani, ba cause a le ba problème na papa Nani. Mais il y a pas que Didi Stone a toujours jeune fille à 26 ans. Didi Stone a toujours jeune fille il y a 27 ans tité. Didi Stone a la maman il y a 40 ans, à cause de la maman il y a 50 ans, à cause de la maman il y a 30 ans. Donc à comprendre qu'un jour il faut la supporter moi, il faut la supporter ma cam. Donc on va détruire mon boti n'angaïté. Donc on est entre parenthèses. Non moi on va na sensibilité, on peut s'engager sensibilité. Et puis vous tiens ma coupe na binoki. Moi na mon côté, communauté mon côté, ONG mon côté, team mon côté, association mon côté. Il y a na makoki ya koaliser concert ya Koffi Olomide. Vous qui m'envoyez des captures de conversation, il y a tel qu'ils ont gagné. Et ça n'a mis tout dans le de mon pensée que Bamonde va gagner. Dans cette histoire, personne n'a gagné. Mot d'ordre, il faut que pas Koffi Olomide. Mais défendre Koffi Olomide, mettez-vous dans la tête quelque chose, le plus important se prépare. Tant que Koffi Olomide n'a rien dit, la famille, hippodrome et ça, dans ce plan. Tant que le pas ou à la famille, hippodrome et ça. Je vous aime, je vous adore. Bye.